akosinda ça ya pesa bino explication que non ngande na zaboye na na rando na mututel jamais asaya aloba na bino ke ngande na zaboye na na problème na mututel jamais mama wa taifa ejika bana mwasi oyo afanda rache lokolo likola mususu akangi misu nyonso ezokitaka lokwa manga eza pete ke ezokita po aza goigoite. Elle a commencé à travailler depuis l'âge de 22 ans jusqu'à aujourd'hui. 22 ans, coûte ça pas côté qui n'a caché la terre. Mais banda déjà qu'on bossé depuis na ba âge de 18 ans, banda déjà qu'on bossé. Moi je suis en de côté élémentaire que une femme est censée n'engue bozalak. Soko singi batute, soko fandeli ba kombo batute, soko dénigrete, soko yena ba histoire à lokuta fondé à batute. Boye bindenge bo créer ka ba voix à lokuta, boye bindenge bo créer ka ba message à lokuta, boye bindenge bo créer ka ba famille à lokuta. Soki boye na ba biloko na bo fandi na ngote okoliati. mama wa taifa ejika Femme bazalaka ba boss c'est leur imagination na bango. C'est lo bango bakanisaka ke bazakane loko. Zorande bazakane loko te. Ba vivraka na ba kombo ya batu. Ba vivraka na kofandela lokola nganga zali kozela ba kliya ba ya poasa kolela bango. To apesa bango ba kisi. Ba fandelela ba kombo ya batu, ba kombo ba famille ya batu. En oubliant que derrière bango bazali na ba famille. Histoire ya Dakumuda ezalaki tellement chaud. Tant que je sais que Dakumuda azali parmi biso lisusu te. Naeki kaka koloba. Ba 4 vérités nanga c'est fini. mama wa taifa ejika Soki na mwasi moko na Kinshasa. Ako fanda lobina pesa conseil na mwasi moko boye pona libala. Mama si ako tondi sa République démocratique du Congo tout asimbi micro. Est-ce que bozo yokanga? Biso tout oyokai. mama wa taifa Bon ejika dimanche mes étoiles, bon dimanche mes abonnés, bon dimanche tout le monde. J'espère bien que vous allez bien. Bonne année, ça continue jusqu'à le 31 janvier. Au revoir, na bonne année. Bonne année na ba bonnet, yajikatu, tobenga bango ba étoile, ba minzoto na biso, ba belle âme. Topesi bino ba lo sakope bambote na bino parce que vous allez kongengisa biso mukili ezali ko vivre na lumière. Rien que ça. Merci beaucoup. Merci beaucoup na Fabrice Mande na sima ya caméra. Bonne année et ingeta na bafani ya mopa mokonzi tobenga bango ba kofifile na ba kofiete tout ya monde entier topesi bino balosa ko bipa nyonso bozali bozala na Londres bozala na France bozala na Canada bozala na Belgique bozala na États-Unis Congo Brazza partout esika bozali nazali komona mama na biso Solange azali gabonaise mais azana France topesi beaucoup de bisous merci beaucoup na batutu ba soutenir biso alors bonne année na ba fani ya mama si hein team mama si hein le cœur de mama si hein ba sous-marin ya mama si ba femme invisible na ndenga okoma baza ba invisible te quoi na pesi bino ba coup de chapeau ba ingeta na bino ba losako na bino hein bo vimba place bozali boko ba toujours parce que nazo mona kaka ba place nyonso bazali kotanga kombo mama si boza ko lakisa identification na bino alors ba sous-marin bo umela merci beaucoup na ba fan ya jeune leader la famille Afro Congo en deuil na kitisi mutu na se Nazangi maloba depuis lobby to perdre pour nangaza petit frère pour na ba misusu aza cher gruffe ndenge moko jeune leader abengi soda soda kwei atiki bitumba que son âme repose en paix Mangera Balume kombo mipesaki pour François Lingaki Tigre ezero saranate Afro Congo ndeye. On est ensemble avec vous. Comment je peux commencer ça sans parler de Mangera? Chaque jour dans le Baranabino que nous sommes des passagers. Oui, nous sommes des passagers. Ça peut vous arriver. Ça peut nous arriver. On ne sait pas quand. Aujourd'hui, je suis là. Je ne sais pas encore 21h. Je ne sais pas 22h. Je ne sais pas demain. Alors, à chaque souffle de vie, paix sans âme, merci. Pesa univers, merci. C'est très important. Merci beaucoup, la famille, on continue. Merci beaucoup, na mandeli sous na sima caméra. La famille
eza na mwasi moko to basi moko esengeli na répondre bango et puis na kota na muzindo makasi ba femme bazalaka ba boss selon imagination na bango selon bango bakanisaka ke bazalaka na eloko nzoka nde bazalaka na eloko te bavivraka na bakombo ya bato bavivraka na kofandela lokola nganga azali kozela baklia baya poasa kolela bango to apesa bango bakisi bafandelelaka bakombo ya bato bakombo ya bafamille ya bato en oubliant que derrière bango bazali na bafamille. Histoire ya Dakumuda ezalaki tellement chaud tant que je sais que Dakumuda azali parmi biso lisusu te nayaki kaka koloba ba 4 vérités nanga c'est fini. Et puis napesaki bato ba défi balongola yango balongoli yango te namoni tina ya kozongela yango lisusu eza te parce que on sait derrière caméra il y a la vie. Cindy le cœur oyo yo femme insensée moi si mo boy ala kisaka na internet qui aza grand mais na vie réelle a lui au côté okozwa temps ya kofanda o critiquer to tanga kombo na ye ma chérie il faut mitala très bien aza star ozana droit ya kolobela ye a star wana droit ya kosala analyse na yo mais attention na maloba na yo oyo basi mususu ba réussir kosala ma chérie c'est trop tard pour toi naza nzambete mais na oloba yango batutu basi tout ba insensé ba o bazwa katan ya ko critiquer mamasi ko finga mamasi ko tuka mamasi surtout ceux qui ba vie na bango est raté eza déjà trop tard. Lorsque moi si moko boy azali ko berger gigolo azali ko leisa gigolo azali ko finga mwasi oyo abeti libanga na zelu a forcé te a salé forte et puis azali ko dénigrer mwasi oyo ko banda bolenge na ye tindenge akomi elenge mama asali ke musala ayebi sombela ngai te ayebi pesa ngai te ayebi kabela ngai te musala na ye ezamba ye kopambola ye apesi ye plateau ya maki ki e mopao mokonzi songa mbeli papa millionnaire mama si soka asobi ha azwi yango soki pa alobi ke mon travail donne-moi et pesa ye ça veut dire que nzamba sali ke mwasi wana a gagné tout. Alors yo femme insensée avozwa kiti na yo ofanda o s'attaquer na mamasi tu dois d'abord regarder côté tu regardes encore à droite pour d'abord fixer ta vie obi vie nange so permettre nga na lobela moi soto e permettre nga na lobela moi sauter. Soki na mwasi moko na Kinshasa ako fanda lobi na pesa conseil na mwasi moko boye pona libala mama si akotondi sa République démocratique du Congo tout asimbi micro est-ce que bozo yokanga biso tout oyoka ye biso tout oyoka ye tango zoloba kinganda kipara yo te depuis yo banda ko kipe tu es malade dans ta tête tu as un problème dans ta tête. Il y a une femme oya yeba ko boma mutu na silence eza mamasi oya yeba ko paralyser puissance sa mutu na silence eza mamasi tango bino boko tatalika na internet ye sera pesio silence na ye yaya okokufa okosala taba 50 live ata jour moko te akopeso ata liloba soki malobe bimi c'est eza biso tona bafani ya ye moko tim na ye lobi te on doit sortir on doit parler on doit décider na comprendre que bwana loro te biso tout tozaka balela nzala biso tout toaka na kati ya souffrance de to tika mapeka ya kimillionnaire parce que vous vivez avec le nom des gens bokimi dossier ya Mike bokomo mona ke l'état linga kota
Bokomo mona ke ministre comme Tchabino Kabo Kimiango. Bokomo créer actualité. Attention avec le nom de Mamassi. Ce n'est pas votre camarade. Nalisanga ya ba femme insensée. Cette femme-là n'a jamais existé. Na tourni pe na bandeli na lisanga ya ba femme insensée, cette femme là n'a jamais existé. Na lisanga ya basia matala na ya salité, cette femme là n'a jamais existé. Azastar barankini obokoti sa soi-disant Koffi Olomide na rankini na musicien tel ezala te ezaka na mitu na bino bino nde bo créer ka rankini wana tala na monde showbiz camarade ezala te. Tozalaka na système à collaboration. Tosali collaboration toleka. Parce que showbiz se rejoue tant ya ko trahir nga o trahir nga. Collègue azalate, ndeko azalate. Voilà pourquoi au monde batumi balé lelo babanda ko solo la bien. Lobi o comprendre te mais yena kingandi baza ça monde ya business. Barankino bo créer par-ci par-là. Ce qui bangonde basala ke barankini wana ezali pas Koffi eza pona jalousie to benga kombo na eloko na kombo nango ba musicien o nyonso ba se senta ke ba ina Koffi soko tuni bango ba ina Koffi pona nini eza pona jalousie vie wana avance ka biso to avance ka te soko tuni bango Koffi az esprit mabe pona nini parce que Koffi ti lelo azana na actualité bango bazana actualité te. Sko sinda sa ya pesa bino explication que non ngande na zaboye na rando na mututel jamais. Asa ya aloba na bino ke ngande na zaboye na problème na mututel jamais. Jamais. Ba oyo kutu batindaka batu butu pe moi ba satake na ye ba finga ye ba dénigrer ba sala ndenge ne ba lingi aussi bomona Mamassi abimisa ta mutu na ye pona olobo ezana basi mususu na internet ko makambo etali mwasi na mobali makambo etali kibombanda bokanga kaminoko na bino bofanda kimia parce que soki tolobi to banda kotanga kombo na kombo yaya yo ko fanda ofungola munoko lobate na ba exemple ya batu yo aux exemple te aux exemple te bablo musu tolinga na biso kolobate muto bilo bolo bosili sela Mamassi maloba bosili sala Mamassi. Ngati lelo nalingana comprendre mwasi wana zanani so moni penzanga jika na fandi na obeta lisolo ya Mamassi nalingana comprendre Mamassi azanani parce que kozala mwasi koloba ke no akota na ekole ya Kabila c'est trop dur yaya mwasi aka motema moto mwasi azaka na motema kanda moko boye mafute mataka quelle intelligence quelle sagesse. Patience ni ya modèle ezala Mamassi mafuta ezo mata makoko manifester yango te nyonso kufela na ndako parce que balobake ndako ebombaka makambo eloko wana ezala nini biso tuto yebi jikaka beta akara me mamo liva beta akara te ayaka yer moko abeti bino masasi tata poza mwasi ekolo wana ezepa mobali ezepa mwasi te mais comment ne pas okutu ekolo wana okokangote comment Mamassi ne ekolo wana koki alongi azwi bendele balatisi couronne lelo la première deuxième dame de la RDC qui peut enlever ça personne peut enlever ça lelo Mamassi la première dame première dame de la RDC mutute. Est-ce que vous connaissez au moins par quoi cette femme a passé? Yoza ko kwa kuloza ko fungola munoko oliaka mbongo ya YouTube olalaka na YouTube oyebite kutu ndenge zala keno mobala beteli pota peso ata $100 ya pamba oyebi yango te $100 tika $100 na ke musika même $10 ya pamba obi ke $10 mobala nga muta pesa zate il faut finga batu na internet faut deni ya osolo bana mobali osolo bana mwasi oyo afanda rache lokolo likola mususu akangi misu nyonso zo kitaka lokwa manga. Eza pété qui est à poids à goïgoïté. Elle a commencé à travailler depuis l'âge de 22 ans jusqu'à aujourd'hui.
22 ans kutu eza pa kota ki na quartier latin mais abanda déjà ko bosser depuis na ba âge ya ba 18 ans abanda déjà ko bosser. Moi si wana nde yo côté élémentaire que une femme insensée ndenge bozalaka. Soko fingi batute, soko fandeli ba kombo batute, soko dénigrete, soko yena ba histoire ya lokuta fondé à batute. Boyebi ndenge bo créer ka ba voix ya lokuta, boyebi ndenge bo créer ka ba message ya lokuta, boyebi ndenge bo créer ka ba famille ya lokuta. Soki boyena ba biloko wana bo fandi na ngote, okolia te. Oko survivre te. Bato bazaki kozwa bino ba pesa bino ta ba contrat ba kipaka bino surtout ba yebeki no boza ba nyoka soki lelo bazwi bino lobi bokoya ko balukela bango ba bwaka bino bokoma ko vivre il faut machore matakoto. C'est cette femme là oyo aleki na ba mbonge aleki na ba ebale. Débile beaucoup ya l'internet on se permettre au fanda aux up caméra na yo en étant des femmes insensées des sorciers bo fanda bo banda pe ko beta combo na ye te mettez du respect derrière le nom de Cindy et ça c'est la vérité mettez du respect derrière peu importe la façon où il a gagné libala na ye ça je vous dis mettez du respect biso tout au moni humiliation ya Cindy Leker biso tout au moni mokili ndenge kitisi Cindy Leker na se etikala ko pousser Cindy Leker abimate etikala ko pousser mama si ou bien famille mokote ata moi na ntuka ata moi si ya yaya ata moi si ya onklette ata moi si ya tata moi si ata nani to tikala ko mona mutu ta bimite ngana bimi trop c'est trop na ko défendre moi na biso. C'est là où je dis qu'il y a des choses. Nous là, on peut laisser à nos enfants, c'est l'éducation. Seule richesse qu'on peut laisser, c'est l'éducation. Nous on a dit que maman c'est un pouvoir, il y a quoi sa grande sœur ne quand tout monde bango na fête wana ba fanda basiki toko. Que yaya yoko bimate, ayebisi leki, ayebisi moi ça yaya te yoko défendre ngate. Te bagage ne et di famille fanda. Ba comprendre que non leki na biso ton de ko na biso a star a moi sa star baoba ya Afrique monument ya monde star ya monde entier baloba te to kofanda lelo nde to moni penza que non depuis 2022 eza grâce na yo tellement bo finga ye makasi. Ça suffit. Nous devons dire stop à ça. Il faut tout élément. Moi, je n'ai pas besoin de te défendre. Bana baswani babimi, babeti tolo balobite. À partir il y a le but de bando défendre moi. Depuis 2022, si le bana baswana baza ko bunda, batikala ko tikate. Ba ingeta na bino batim mama sibi, sika nyoso tout bozali. Autrement appelé batindi love. Mais avant, bozala qui n'a laissé aller. Mutu toko finga bimia fingi ya bachale ki asali tout. Mais les gens na bateau ba comment ko défendre. Mais avant, azala ki yemoko boko finga bosisi atalibino. Bo fingi bosisi atalibino. Mabando qui pète. Jamais de la vie. Vous savez pourquoi? Il y a l'éducation. Hors éducation, il y a quelque chose. Il y a quelque chose. Et loko wanezanine. Eza d'abord koloba. Naza mwasi ya mutu. Naza mwasi ya mutu. Je dois me respecter. Yo soko zwa chance te. Ozwa mobali ya malonga afandisa yo. Okendaka ba répétition, musicien ya malonga tala yo te. Okendaka ba concert, musicien kenda kombo tala yo te. Bokendaka ba bipai na bipai, ba bwaka kabino na banzembo, mais musicien lo bakendo na zwa yo. C'est là l'analyse na yo ya ba kombo bato za mwasi ya malonga ya bozwa chance wana te. Ya Koffi Olomide azwa mwasi afandisa ye a confirmé na mokili mobimba que voici ma femme, voici ma reine, je suis occupée, je suis mariée à une dame qui s'appelle Cindy Leker, le nom que moi-même, son nom, j'avais donné. Okoka te ma chérie, ou bien ma chérie, okoka te.
Le lundi de moi, c'est lorsque tu as un homme qui vient te donner même $100, qui vient te donner même $10, tu dis que ah, ça c'est mon homme qui m'a donné. Ma chérie, ça fait du bien. Oh. Mais quand toi tu es là, tu es berge des gigolos. Mais c'est pitoyable, ma chérie. Na préféré que tu n'as lingata mobile à mutumazo kabelanga que na boko la gigolo. Ça c'est vrai. Que na boko la gigolo. Soi-disant c'est mon mari. Ce n'est pas ton mari, c'est domestique na yo. Et ça char ya basuana ndeba sa char na kana via mamasi. Si on peut dire que par jalousie, mais jalousie en zangatina. On peut jalouser quelqu'un on ne connaît pas. Moutongo bino boyaka ko sala référence na ye. Soit disant bolobelaka boyebi. Ceux qui confient memela bino yete bolinga boyebe wapi. Ceux qui mo pa wa tombola yete bino bolinga boyebe wapi. Bolinga boyebela ye wapi. Kaka muto tombole nde muto tombola mamasi. Et nous tous nous sommes derrière mamasi. Mikolo ya koloba que nous signé le cœur à Bomi orchestre les ali souté. Des clips 1 million de vies. Même pas journée moko. Histoire zate mama Congo zate. Bozate. Ou bien bomoni ou bien bomonité. Ou bien boza au courant bien boza au courant te. Boki beta tour na YouTube na biso. Des clips même jour, même temps. 1 million de vies, 1 million de vies. Parcours vers 1 million 500. Tout ça déjà na 1 million 100, 1 million 200. Bomoni to bomonité. Les solo ya Sindia Bomi orchestre les ali souté. Ezali souté. Laissez la haine que vous avez vers cette femme. Déposez cette haine. Ça vous détruit. Ça vous empêche d'avancer. Monde tozanango. Si tu ne sais pas aimer, c'est difficile. On trouver même amour. Il y a bateau basa pembe na yo. On comprend de même bateau famille no bakomi ko ina yo gratuitement. Parce que au monde biloko bo sema kan internet. Et ya rozonge la bino na famille. On comprend de bana no ba olingote. On comprend de même famille, même voisin. Bon comment na bango. Donc comment na ba haine partout parce que yo moko tant oso respirer haine. Laissez cette femme tranquille. Laissez cette femme tranquille. Elle n'a jamais dit que Azana rancune na mutu moko te jamais. Même Koffi Olomide tikala kolobate ke nga Koffi Olomide nazana rancune na mutu jamais. Na sepeli une émission Sandra Kazadi Salaki. Batu nyonso bazaka na tendance ya koloba Koffi Olomide alobaka ke soki mai tikalamba ya koti lola ngai pe na kokota. Sandra Kazadi atuni bino atie 100 000 € en jeu. Ba memela lelo mokile koma ko vivre na archive. Même ba émission lelo de tozaboy zela likambo ko mela biso. Ba ko bimisela biso ba émission 4 depuis na banda jika ba bimisela linga émission wana. On comprend de peut-être ndenge émission ne ko bim. Mokile koma ko vivre na archive. Archive wana ezate. Archive wana ezalaka te atie 100 000 €. Bo bimisela ye depuis ça la émission na je crois 5 à 6 jours yango. Est-ce que bo bimisela ye? Bobimiseli yango te. Bozalaka na système soki bo créer loko tout autour ya mutu. Bolinga te mutu alongolango. Et puis excusez-moi, ezaka epa ba quinoa. Ezaka epa ba quinoa. Et puis so bo subo ini mutu. Ata na minute wana mutu wana azana kacha raison na ye. Bino kaka sot bobeti ye kara bozeli tango kosala erreur muke bo ramasser ye. Voilà comportement na bino. Tozo mona côté kuna bazo finga bana na bango bazo tika bana na bango mitakala bana na bango baza balongoli bango penza bilamba namoni mutu moko te apelisi live alo bilango namoni mutu moko te asala te loko moko te pona koloba keno je ne sais pas bazo finga bana na bango mais to mona ta mutu moko te asali panel mutu moko te alobeli mutu moko te asali ata mutu moko te mais soki ezalaki kaka kote ya Koffi internet mobimbelinga ke bwaka ma carburant balinga ki ba bwaka essence tout elinga ke bwaka ma nyonso elinga ke bwaka ma
C'est pitoyable. C'est regrettable. Sobo si boyini mutu, boyini ye. Kofi Azwa tenté à expliquer bino ba réalité à vie na ye. Azala peine attend na te à vie privée na ye. Parce que côté carrière na ye ke goût. Carrière na ye ke kitoko. Yangonde la mousselie ba jaloux. Yangonde la mousselie ba ini ya modèle na modèle. Mais malgré tout ça, ba okoka koko isa été. Voilà. Sko lelo boyo zola mama si ayebi ke kingane na kingane ya sala boy. Bongi sana no babiloko sana mutu na yo ou bien luka mbongo na ndenga propre ozwa yango. Eloko zobo mabino botekela biso double image. Botekela biso double image. N'internet botekela biso une vie à old. Na vie à réalité boye le côté. Ce que ça na moi si moko boya yebi ke no ngande na za boye. Kofi Azwa rêve ya vinanga. C'est normal la jalousie maman si. C'est normal à la maman si nani. Achela est monté ma passe. Mais avant maman si comme place on a bundi bitumba combien yo okokango. Kando yo zala wana okokango te. Parce que na kachino ki bomoto ça te. Okokango te. Okokango tamukete. To mona basi mususu ba ya na parents ko supporter mbal internet mais lelo ba supporter te ba divorcer. Okokango te. Botiki la mama si kimia. Mama si tikala ozwe loko ya mutu te. Jamais de la vie. So mutu ayeba valeur. Ya mutu azala na yete. Un certain moment mutu se sentir comme seul. Mutu se sentir comme abandonné. Koto ba benda, koto ba buaka, koto ba sala boy. Mais moi si wana zalaka wana, atikala kotika yete, atikala ko abandonner yete, asala wana. Yo okokango ma chérie. Okokango? Koto mobile asali boy, koto asali boy, kende koto samba, kende kozonga boy. Nyonso kwei na mbala moko bon. Album bloqué. Platinum mo lelo tozoyoka. Eza lelo? Yango komona na mabanga ya bato ebele même o bazala sous proche ya Kofi te bazana kati pour comprendre que Kofi Azwa papa akoka pe koloba ki avant clip e bima to kata libanga avant clip ya mutu tele bima to kata libanga ko kite bato a braza bato wapi nyoso bazana kati atiki et ça na ngwelo côté pour comprendre que Platinum esalema lelo te e bima te ponani ezala kitango ba mbonge ezala kitango ba problème et permettre quitter Kofi Olomide à exploiter. Nana zalaki wana. Nana yeba ki douleur wana. Nana yeba ki souffrance ya Kofi Olomide. Ce que zaka moi si wana te. Yo kokango ma chérie. Luka vina ndenga bo sembo tozana 2025. Tika ba kombo ba tundeko. Lelo yo zo mona ngwelo côté mais yeba keza malédiction même pour na banana yo. Na bandeli. Lelo yozo mona ngwelo côté mais yeba ke lobby même banano ba kofuta parce que oh lelo tozo sala yango de tokolo na lobby oui kozala mopanzi sango blogueuse to analyste ezo permettre yote okota tina ba souffetima ya bato o détruire ba fille ya bato te et permettre yo o sala analyse o se limiter parce que mutu na mutu sana vie na ye tu vas les payer très cher ma chérie la vie est très sacrée. Profitez aujourd'hui. Notre frère Mangera Oya Koufi a sololina batuchi na ba 15 heures. Avant qu'on t'en a maille sololina batu a posté ma vidéo. Mais 10 minutes après, il est parti pour ne plus revenir. Tango sala boy, est-ce qu'on se réfère à kana batu mususu babanda ko fanda kap ndenge moko fanda kawana bazolo baba kombo batu bazo finga batu lelo baza wapi? Lelo bazawapi. Aujourd'hui, si tu ne plies là, qu'est-ce que les gens vont dire de toi? Imagine une repère ça, tous en 2025. Laissez cette femme tranquille. Au cause du dossier, les kambu, vidéo yakala, ok, fondé les émission pour ça les émission pour gagner nini. Tout ça parce que tango batu bakoyo ko tangi kombo mama si batu bakoya. Tango bakoyo ko tangi kombo Kofi batu bakoya.
Vous comprenez qu'il y a un maître internet. Vous nagez, vous foutez bandako, vous foutez ba facture, vous foutez nyonso, vous tang sabana na bino na kombo kofi. Soka lingia loba asenga droit d'auteur, biso tout to futa. Biso tout kolongola mutute, to futa. Biso moto futa te parce que to ebike. Abike za bananga. E yinda kabazala wana, e beba kabazala wana, e bebe langa bazawana. Bangonde ba telema ba tomboli mutu balobi pona père na biso toza wana. To mekate. Siko yo muto liaka mbongo na ye na kotuka ye. Il faut foutre droit d'auteur na ye. Il faut foutre droit d'auteur. Tu sais que pour tu ne fils qu'à ta plante, il faut tanga kombo kofi ata 1000 fois. Batu batala yo kokisa mbongo ata 200 €. Okende ko somba plante au sala matalana. Il est le maître. Voilà pourquoi même dans le dossier est Mama Cité, même dans le dossier concerné Mama Cité, vous avez pris le courage à cause de combo Mama Sibocha. En passant à la famille Poto Silissa. Il ne faut pas oublier qu'il y a 2 clubs. ODG c'est Salibiso waouh et c'est Bois Kibiso et c'est Salibiso bien. Kende Rotalango soki na no monité. Babila Izawana langue elenge langa ezawana bokende kotalango à ne pas oublier bombe ezali koya malgré côté kuna ba meki ko sala manœuvre ko simbate quartier latin ezanzungu ma famille bino tout il faut botia maboko ezoya et tango ezoya tomi bongisa parce que clip Mama Si ezoya tome mango old koleka parce que mikolo ba fana Koffi Olomide ba fana Mama Si ba o sakanati baka na système ya lamba lia toyate lamba lia toyate lamba lia toyate lamba lia toyate mikolo ezaka bongo ezaka lamba lia toyate likolo nango misale sale makote na bango na ndinga osakana te boya lisusu bo expliquer biso orchestre Koffi boya lisusu bo expliquer biso via Sila Succès azalagi na Gabon awa plein craqué yaya mère atikala na parler pour landela misala et moko pe bonne fête talaka ba famille mais père a ke boulot a betcha on ndinga osakana te image ya remonter te image réelle plein à craquer. Tant que on va dormir ici. On va se réveiller ici. C'est le père. Ah oui, hein. Au Siliki, au Kangibi Sarokei. Je vous aime, je vous adore. Déposez-les-moi, Mama Si. Même si c'est pour chercher votre argent, déposez-les-moi. Tu veux parler de Mama Si, Mama chérie? Il y a plein de choses. Mama Si nandenga bien, ma chérie. Parce que na Mama Si, Koffi Olomide balé sabino kitoko. Bobanga te bokende bino tuna dossier Mike bokoma kimango bokangama bokoma kimango bofandati bino bofandela bakombo abatu dossier Mike bokoma kimango bokimango te lokola Mike basi ba présenter diable na RDC bokoma kimango de pour nani te bino boya osala banalise eza wana bakumuda zana na morgue boya osala banalise bokimango te boso sentir que lisu likola muninga mwa mukamate zo zela bino mwa mukemuke bokomo kimango siko bokomo tala to rolia kote nini bokoyo kango botika nde matala na vie a passe bokemba vie eza difficile ngamoko bomona nga awa lobi na tongo bomona nga na TikTok 2h30 ou 1h30 minutes promotion ya ba produit ya Aide Beauté na sala ngone sengo na plaisir parce que oya salité a rolia te oya salité le sel o efutaka moi si azarana 2 biloko na vie era musala na wazana mobile et na kilelo loboza na mobile ya ministre pour croiser maboko mobile apesa yo voilà soko za na mobile te seke sala okoza la pena mobile ozana musala valeur ya moi si yango wana boluka bosala misala ya kitoko po botiko yokisa biso soni mawa plein Mama Si je t'aime. Mama Si, on t'aime. On est avec vous. Likolo peza tozana bino. Beaucoup de cœur. Et sopa bino. Bolia makasi na Mama Si. Na Koffi Olomide. Na nuboyo ki soni te. Boko yoka. Boya lisusu. Bisous. Bye. Je vous aime.